Kobalandi, il y a Vision Plus et Congo Web Télévision. Na émission na biso spéciale 100 jours. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous Olanda biso pour envoyer Boni Boni Kinshasa Kotambola. Spécial 100 jours, ezali initiative pour ezali pour permettre binote boyeba Kinshasa Boni ezali, mais ezali également pour vous permettre en fait yoyeba et bosala état des lieux à Kinshasa. Il y a des zones où ezali vraiment difficile, il y a pénétrer difficile, les alliés route, les alliés impraticables également, les alliés SOS, il y a population au chef de l'État par rapport à Makambu, Kotambola. C'est vrai que à y habiter, à aux alliés omniscientes et omniprésentes pour nous partout, Makamboé, Koleka Boni Boni, voilà, tous alliés à la commune, il y a Selembao, tous alliés à la commune, il y a Selembao, la direction, il y a Gombe Batani. Et donc voilà, les lots solo là ndeko bazali awa tomoni bango bakosala salongo moko toyebite ezali mosala oyo ya 100 jours kaka to toyebate boni boni mbote papa mbote ba journaliste d'abord tomoni bino awa bokosala mosala awa d'abord toyeba mosala na bino ezali OVD to ezali nini société nini kosala mosala po tomoni bino ozala ba équipement quand même moins élevé donc mosala oyo tozosala eza OVD te l'équipement nyonso moni oyo ezaka effort ya bana ya balabala oyo basangani balobi te to se prendre même en charge pour tobokisa place na biso parce que balabala peut-être obeba ezokoma vraiment impraticable donc moyen tovanda malamu eza te osoteleki yango moni ntina vraimen tosangani po tosala salongo oyo mpe bakonzi ya mboka bamona soki bakoya biso tovandaka situation toza nango eza vraiment déjà ekotana ba 2 ans oyo toujours passé ka basituation ya boye na kata quartier na biso. Alors lelo d'abord eloko nini souci na bino koto eza nini problème na bino problème ezo déranger biso eza mai ezouta kote ya likolo kote ya sana mai ezoya oleleka po tellement bakaniveau ezali te soki ezokota na veni kindinga oyo toza na veni selembao aveni selembao ezokota na kindinga ezokokota ntina bandako vraiment ezodéranger biso parce que bacanalisation eza te donc tozovivre vraiment difficilement. Alors lelo d'abord awa ntango bokosala mosala oyo ezali bokosala nini exactement parce que tomonaka bapao tomona nini en fait est-ce que bosali appel la même na consultant moko na architecte moko to na moto moko okokonseille bino na mosala bokosala bosala ngo boni boni en fait ka bino moko bo initiative eye sans conseil donc soki tovandeki tomonaki tosengaki tokutanaki na bamikonzi oya komi tobebisa bango mpona mpasi na biso mais tomoni ke secour eza nanu te donc tosalaka nanu canalisation de façon ke mai eleka nanu po te tomeka kozala mwa abri ya bambula oyo ya makasi ezoya surtout na mwa ya abri edo tokokoba bongo merci papa tokokoba mbote papa yo vandi koto afai na babala oyo bonomo lelo mosala bokosala bamatériel nyonso bozali et qui est derrière vous qui apesa en fait quelque chose bokosala tosala déjà ya biso mona balabala tosesitaka bato tosangani tosala tokangisa bande mosala oyo depuis kala kangisi mwa mbongo biso mo tovide bamikolo baza liboso tosali mwa reno tokangisi mbongo tosali na tirage tomeka mosala biso mo tosali befort so mbula ebeti kokoso mbula soki ebeti soki okiti na balabala apo tomoni bato batambulaka te soki okiti na balabala oyo okiti na se bainsanti to baterase mais ezokuta bandako mai ezokutana bandako to tozana kimia te mai oyo ezokuta kota sana ezoleka biso na direction ya veni selma eza veni selma mai ereleka mais ezokota na baveni na biso bainsandi to soki kutu soki mbula ezobeta mpo ozala libanda mpona mai ezokota na bandako sanja mabe wana tovi initiative wana kosala mosala oyo biso mo totelemi na bapapa na biso ya basala mosala biso na bajene batelemi awa to tosasise bango salongo bazoluka biso bino moko auto prise en charge baloba auto prise en charge bino moko biso mo totambolaki na baveni tokangisi mwa soma moke moke kata mwa monta mwa moke moke tokangisi yango tosala makambo
aussi na bana biso na ba papa to sangani to sala eloko surtout la dikaka o mes omonaka te bato mosusu tomonaka te soki otali boye parking ezali basalite eza makasi osala moto ya liboso me ezokongaka te selemba ezalaki omoni mo ezalaki nado ya propre mais tikala direction oyo bamituka eza olekeleka su te yango biso tojusko ye wana ya kosala mosala oyo bandango tosotina so papa mbote olingi obakisa papa nga nazali administrateur marché selemba adjoint ngamonaki par mosala nyonso bangoaza mosala sikoyo boni bino boza baadministrateur ndeni botiki bato kaka boye na quartier na avenue oyo bato bakolela bakodeplore mais bino baadministrateur okangika ya miso bokokoasi bon merci beaucoup makambo oyo etali balabala ya biso selembao fulu munene ezalaki awa bato nyonso bakombolaka bamatiti babalabala bango baye kotolisa balabala awa plein mese nanga toyaki fulu nyonso ezalaki awa mais na sensibilize bato nyonso babalabala baza pepele awa matiti batiaka na porte ya lupango fusu ezalaki koleka apudi 200 frane bakoba matiti koni na se mais bango na butu baye kotosa ntaka tokolia plein awa na matiti eloko nini bino bosali ntango omoni inondation ekosalema awa eloko bino nini bosali mpona koporte secours na bato bon eloko tosalaki bato nyonso bamonaki yango awa fulu ezalaki awa fulu te mai ntango ekotonda eloko nini tosali terase canalisation de wapi terase yango oyo wapi terase oyo nini mai eza kokende pai oyo terase po fulu ezalaki awa tolongoli mai oreleka est-ce que les noms malades comment ils continuent à explication ya tenga na élection pour mettre seulement à protéger à Hollande ya mona merci alors d'accord, on peut lancer appel. Je pense le président le plus proche de sa population. D'accord, Toko Koba, Toko Zabe, maman, Moussouba, Kosala, Moussala, Moussou, Awa, ici que je suis canadiso, moi personnellement, en 2009, en 2010, mais il y a 2 ans passés, Avenue et Baby. Les gens qui ont Baby, c'est Avenue et Moko. Les gens qui ont Ali. Et ça, quand il faut Moko, Avenue Révolution. Quand il faut des Wakama, il y a un peu de Kaïpen, il y a un peu et même Makango. Mais tu as venu, on a bouché. Tu as écouté mai wana po memango na kanifo wana ba boucher yango et yango et empêcher mai ekota na tu wana parce que mai komi ko yabo na veni selembau loko na veni kindinga et ça un peu na sebo nde mai eza kokota na veni kindinga merci puis eloko mibale ona lingi na bakisa na senga na mukonzi na biso le président actuel le président de la République Monsieur Félix Tshisekedi soki akoki kocha na ba commune na biso bato baza na compétence ya kosala musala. Merci. Oh, baleka qui basali musala te, basali musala malamu te, et tomoni mutuloro la bourgmestre na quartier na biso oyo, la ligne na démentir eloko administrateur a wuti koloba, atikali kokoma awate, toyebi ete,
toyebi comme on a été, tout le monde a été. Avenir oyo eza kobe, je vous dis la vérité. Merci, donc allez-y comprendre. Le pouvoir depuis un moment donné, le pouvoir en République démocratique du Congo, le pouvoir est comment décentralisé, administrateur, chef ya quartier, je pense que mais je pense que on a plus disponible quand on met donc on coupe en édition la biso à l'élo. Maman, on quelque chose, maman. Vote maman. Vote papa. Maman, yo te kala awa. Quel est le problème nous avons awa na quartier? Merci papa pour la parole. Le problème de la awa, l'État micolonien sur papa. Tika l'État de foutre à micolonien sur place à bon à salon. Mais ne balinga comme c'est la biso place ôté. Est-ce que vous sa commune a déjà awa quoi système? Non de mon a été. Non de mon a awate. Mais micolonien se foutre à tika l'État. De foutre à pe salon. Mais ne ba bon c'est la biso ah c'est ce qui tous les petits potes moi été. Malgré venir de baby boy pour foutre à tika l'État. De foutre à tika l'État. De foutre à tika l'État 200 fois par jour. Na salon 100 fois par mois. Par mois, beaucoup ça combien à? Chéni. Tous ces belés. Mon bimbati kuna. Tous ces belés. Mais de foutre à 100 fois par jour. De foutre à 200 fois par jour. Alors, merci Tokoko. Maman, on peut quelque chose. Mbote par maman. Aux habitants qui à côté. Aujourd'hui, là, on est au Kokoba. D'abord, le lot, quand même, ma taxe, mais en tout cas, on sait qu'on dit papa bataille la biso tant on sait les pas on est tout très sale. Maladie ba solo. Est-ce que vous voulez papa la biso benda quand la biso c'est les mbao. C'est mbao ça très c'est pas bon ça juste toi venir c'est les mbao. Moi était benda. Alors, tokomi na suka il y a édition na biso il y a lelo papa on peut pas excellent moment. On est na mboka na biso. Suivez ça la gani. Ada basali salon mais suivez ça la moté quelques jours ba matiti bazoya ko boa kawana et puis de ko tika la wana solo bato pa musu bazoya ko boa ka so ba matiti donc moyen kakate yo ba balabala nyonso ka awa kakate so tambule na ba peli nyonso amene za na kumwe za selma nyonso bien. D'accord, merci. Moi je pense que l'actuel gouverneur Yaville Kinshasa, il faut placer par commune des hommes compétents et des hommes capables de dénicher le plus grand souci à la population et capables également de relever les grands défis pour les alliés dans la commune et les quartiers. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un beau pays, c'est un pays riche. Voire même par maman, ceux qui vont foutre la taxe, où est-ce que Mbongoane Kendaka, Mbongoane servira à Nini? Parce que l'argent de taxe, on servir quand même. Ici, c'est le plus grand souci. Il y a juste canalisation d'eau pour permettre et les calmement et permettre la population même ceux qui mourent les aïkobeta. Je pense que c'est TSS et Koko Mabongo, Yamato, il y a autorité au Bazali vraiment la misala pour la rebongisa Mboka au Congo. Spécial 100 jours, c'est pas seulement la visibilité, il y a action à chef de l'État, c'est également le SOS parce que le chef de l'État a qui vigilance moko citoyenne également que population a téléma à Bongisa Mokanae et je pense ceux qui va action à Boya auto prise en charge et Kokoba et Kosalema je pense que c'est Congo et qu'on a redoré plus tard. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Congo Web Télévision également sur Vision Plus TV. Au revoir.